la monte religieuse ezui partout dans le monde. Si la belle bateau le bakou à Kolandabiso, na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to tient l'océan du Congo, c'est koto sasaka to panzaka et c'est koto ko tient tono na zete po ete to benga ngo malamu c'est koto saka veille patriotique to ko conscientiser to ko mobiliser to ko sensibiliser to ko longola peuple congolais na bolema et pas auto ko sala musala Jean-Baptiste et c'est koto li basinzi le polo ko ba ete tango ya limabe et c'est koto li ko kundula tango no somo ba nkoko la biso le laboraire o le bala biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer passe et pas auto tellement ferme fidèle que vous avez laissé quoi République démocratique du Congo lokola abakuka bande kolanga merci encore une fois d'abonner la biso bon continuer pour s'abonner massivement beaucoup à la bonne de cité puis la bilo bato bozo kaliba ko la émission du début jusqu'à la fin ko partager ko liker ko taba commentaire ba si je suis pe ba jo mati kanzombe alola apambola bino vraiment botama ela mona ba yo ba botami na sanza il y a 2 sombres na moi il y a 2 sombres pe yako na bande konoso o ba kufi pe na bande ko la biso vraiment au bozabi pa ne pas beaucoup là beaucoup comprendre cette situation au koleka la République démocratique du Congo kabo ya l'on puisse attirer la biso nini koleka na makamatali enrôlement na ba centre. Merci encore une fois. Voilà, toutes les vidéos, moi, mon nango, yambo émission banda, pour être à la chaîne de Libération, vous informer, c'est notre devoir. Et qu'on peut s'abonner au Sembo, pour les nangonga, ou Sengeli, à Wandé, l'océan du Congo, tout le monde comme la célibécate. Je me forme, je me cultive rien que pour vous informer. C'est pour cela que je suis aussi de la presse congolaise. Je dis tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités. Bande Kolangaï, de comment maman, c'est au bas, nous changer langage. TV, YouTube, et blog comme dans les questions. Attendez que tout ça, quand monsieur, vous avez un problème sérieux. Mais bon, comme on a monsieur, vous avez un magazine, ça veut dire tout de espace de télévision congolaise. Pour tout ça, la paix, mon salaire, vous avez un biso, vous avez un biso. Vous avez que changer le langage, vous avez le mot président. Il y a un changement de langage. Mais si vous avez un autre temps, vous avez changer. Un de vos langages. Biso de changer le langage, c'est tout le monde. Mais il est le président dans l'histoire, mais le président, Afroda, aya nandege onzamba lingate. Na yebisa bilo de début jusqu'à la fin c'est tout continuer le kamoko. Tout avancer, tout le monde makambo ezangitina. Soki okute le kamoto lobi o esuyo. Poser question to répondre mais kolingate ke o sala lokola obimisa biso ke net tozo sala le kamango lo lenge lo banite te luvulu. Biso awa to na chaîne Libération. Tozo lo babo solo rien que bo solo. Peto ko tambola sembo tina suka. To ko tekuta na monorote. Merci encore une fois, la maman missionnaire na plus 32. Merci na mana na kunya de nanga États-Unis d'Amérique équipe pour la thé. Merci na nga mokonzi d'Angleterre. Merci na papa Alfred na maman Clarisse la mboka passe la ino en live. Merci encore une fois la papa Alfred, merci na maman Célestine na Flonsa. Merci na le number 1 Juka Am et au sein de la presse congolaise. Merci na de Bruno mon mère na Autriche. Merci na maman na Julie na Suisse, maman de l'eau, Madame Kala. Merci na la Chabienne, maman ya bala betike na Aken maman sociale. Merci na Kilomé plus 49. Beaucoup le connaît fa pekato. Merci na Big Daniel Ngenda, merci na papa Mapasa. Merci na Charlie Chobo. Merci maman Elo Molonga nya papa Toussaint na France. Merci na Kilata, merci na Emmanuel na Toulouse. Merci papa Mapasa, merci Charlie Chobo, merci maman Jovi, merci ba maman Moto Mojali, Moto Mozima Mite. Merci na Bino Banso ba oya biso Anita Babin, il faut que moto la place 32 la mboka ba maman missionnaire ba kokwa lumba la place 32 bana ya Ntezalandu. Ah merci partout bozali vraiment tikanzambe alola amona belo boza tellement belle désiré botuna na Australie na maman Elisabeth botuna ah molonga ni nayo na papa langa G3 maman Elisabeth Kolipumba maman Célestine locale mais les États-Unis d'Amérique boza tellement belle tikanzambe alola apambola belo partout bozali obolanda kabiso vraiment plus de 18 000 abonnés, 18 560 et quelques. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Vous continuez à s'abonner, vous consommez c'est du Congo chaîne de la Libération. Vous posez la caca cané sengope, vous posez la caca la vérité. Donc vous savez le solo. Toki manalomba on peut être le to kolobela kambuya. Dès que la bino chef ta songolunda le roi. To kolobela kambuya enrôlement. To kolobela paix. Les kambo oyo ya président de la République na est. Pe to kolobela kambo. Mon amboka Martin Fayulu m'a dit o azalaki opposant ya solo. O azalaki
président élu en 2018 au peuple congolais to yembela qui est seye na lelo en tout cas président élu abeti bakake président élu mitemezo seigneur président élu tozo yebate nini tout ça la mebiso to bikaka merci mingi pour nzamba lobaki tu perdras par ta propre faute l'héritage que moi Dieu je t'ai donné yango to moni yango moto la mato mangongi akubaya kalase yango nde to kolobela lelo bande ko balandi to ke na lombango président na este mon mboka Félix Tshilombo enfin a commis na este na sima ya kokaba mboka et pas ya ba EAC parce que ndenge bomoni to lobaki soki M23 akei na pete atiki Congo boye ba ete accord ya makasi esinyame pe yango yolikama mabele sango ma congolais telema koto pamba te awa ya lelo to kosukisa eza bongo to kopesa bino ba meilleur vœu parce que émission ya boye e kosala maka lisusu peut-être na 2023 poto bimisa lisusu mabele o etikali ya madesu ya suka mama missionnaire mama na joli na suisse participer mawali kama mabele sangwe mato yebisa kibilo soki ba FDLR ba M23 ba longo na pete c'est que Félix a signé accord ya makasi ya kokabamboka pe balkanisation yango oyo ba politicien tout ba sangani po ba balkaniser mboka ndenge na yebisa kibilo depuis 2019 na yebisa kabino ke ba politicien ba kala système ya mendele oyo ba benga bango ba vanda ba robeta carte na bango na mikonizali ko ya peuple ayoka kabiso te lelo la banzi vérité et bimi boko yoka pe makambo ezali kondongwa ezali lisusu ya sécurité Félix enfin a commis na est côté la population kasi ya pasi ba M23 ba zongi ba FARDC place ba M23 ba salaki ba comité population ezongité discours na bango ezani au peuple avanda nanu po ba bombe ezali ekobeta boni lokuta ya kosa population M23 longwa ko longola bibundela e ba bombe ni lekotika la po bomba peuple te balingi baloba ke place wana ezali kaka ya Rwanda cela veut dire EAC evandi esika wana zone tampon oh balobaki la bino na côté ali français donc mabele wana Félix akabi yango c'est balkanisation au peuple congolais aux akolala kasi esali biso mawezani tango balkanisation et salami peuple congolais azako sepela peuple congolais akena maponami au Félix asakanye na l'accès ma place en enrôlement peuple faut s'enrôler. Mais Félix, il est déjà président de la République. C'est quand Félix a coopéré la banane, a coopéré na Kabila, a coopéré na Kagame, a coopéré na Batouana. Baton Félix a coopéré la Simanaye. Et kozala nango ba Congolais te. Ceux qui ba Congolais o ba ko travailler na Félix, boye ba ke ba Congolais collabo. Boye ba ke ba Congolais très. Ba Congolais soif de pouvoir. Ba Congolais o ba teki Congo, ba ngonde siko bazo kende vers Félix. Lolenge ba okende boy soki makama rolme salamite ndenge salma nyamu kabuya tshela biso Blaise Lumbu ngali ngakaye Bonjour peuple congolais, Blaise Lumbu sentinelle de la République démocratique du Congo, ange du temple à UDPS. Na ekobele la car rapide lombango na tongo oyo pona makambo etali seni. Président Kadima. En tout cas, président de la République Fatih Beto Bimisi Mbongo est belé pour na sa ba Congolais ba s'enrôler massivement. Abimisi Mbongo est belé pour na élection. Mais Kadima, je suis tellement déçu. Pourquoi? Ngana za kaban quitté. Ngaso mamoni ma be ron na ngeza ko dénoncer. Kadima, na ba centre nyoso tout machine moko. Pe ba machine ngo zo calé. Pe ba machine ngo zo kanga ba photo bien té. Mais ça nini baventure nini oyo lingo sala Kadima avant boy baventure nini Kadima oyo zo lingo sala na centre moko surtout na makeka wana ba centre machine moko machine ngo peso calé mais batu bazoya po bayoki mbele chef de l'état ba s'enrôler po ba voter utile. Mais pourquoi ça Kadima? Kadima tambola na ba centre soki na kosi omona. Kadima tambola na ba centre. Ozumbongo ba machine moko pona nini? Pourquoi ozolingo rendre biso mauvais service nano bandeli boy? Kadima
bongisa nga naza banki te nakolie pa batu te nayebisi yo Kadima kende kobongisa tambola na bacentre bolandi ndenge azoloba na Denis Kadima ça veut dire bango moko mpe bato ya IDPS bacomprendre que je Kadima nga sala nga bimisa je na biso ya négociation anga bimisa je na biso ya koteka mboka ok biso tolingaki ezala bien mais lokola nzambe aza congolais nzambe aza ya Congo nzambe ayebi puissance baoseya baza wana makambo mabe ekoumelaka te na Congo nde bomoni bamashine ndenge ezokala ezobimisa bato lolenge te ye moko Kadima alobi boya batemoin kaka ndenge ezalaka mais tozoloba likambo papa Kadima eza nango mabe te makambo boosala lelo eza profitable pour la bino na bana bino mais tika na yebisa bino boko futaka yango parce que Congo a un dieu les Congolais baza na nzambe tango bozoye boye bake mandat ya l'état esilaka bozalaka na nzembo na redi ya misi mandat ya l'état pe esilaka sima ya liwana nga na boye bana nanga banyokwa bayoka sonye na makambo papa asalaka ye mawana nga eleki boye baka nzembo ya redi wana nazomusele bino mokolo ngai nakomi mobange mokolo nakomi mobange nakokanisa tango nazalaka na bolenge lelo yo ngai oyo nakomi kokoma mpaka sima ya liwaye nzembo wana na dedie yango mpona tout le monde eza bonne année na bino boyoka nzembo ya redi ya misi nzembo ya redi ya misi mpona tout congolais nzembo wana ezali te ya parce que redi vous a enseigné mandat ya l'état esilaka mais après kolongwa la mandat ya l'état po soki olobi okofana nango santa to motombele liwa ekoya Mobutu a régné Mobutu c'est que le maréchal d'Isaïr totika na Maroc Moussa Laura Désiré Kabila il est venu baboma ina ndaku eza ba histoire ya kolanda alors bino pe muto kozala éternel azate ongala ko vivre éternité azate donc liwa ezali mais tangu tokokufaka nzembo oyo aredi ya misi papa atoyoka miziki te ongala boya koyoka miziki luvunu yoka nzembo aredi ete ya yo manda ya l'état esilaka okotika bana na la position nini soki aujourd'hui bana Lumumba balena sema papa la bango vous savez pourquoi parce que Lumumba bundaki parce que Lumumba zaki bagarreur bolamu ele kakate alors bolamu ya Lumumba egangi peu importe balinga bakunda lelo bana nzezala to sola la bango ba maman Génie ba maman Wivine ba papi to sala kala bango libota nyoso wana to kenda to zo mo elamba ya bana nzezalandu moi 200 moi 300 moi mai ya komela lelo soki to tangaka histoire ya papa na bango lelo bana nzezalandu partout bakokende bakozanga te moi mutu moko yebi histoire ya papa na bango papesa bango maboko parce que papa na bango joue un rôle la Congo parce que papa na bango c'est le père de l'indépendance papa na bango yende asalaka bako parti oye mema biso la lipanda oye bunda bitumba mais aujourd'hui bino misala mabe o bozo sala bokalisi to kotanga bilonde batanga bana bakingotolo bana bampolo lelo bana bampolo tato yebi bangote mais comme papa la bango eza ko sitame 57 pères de l'indépendance tango to kolela bango ba papa la bino bakozala ka wapi peu importe la situation Mobutu quand même tozo tanga et pour tozo reconnaître quand même aujourd'hui que Mobutu pas ça qui moi mutu bala Mouze tozo tanga malgré la Rwanda na ba Rwandais parce que le baki to bunda guerre et bongo bino bako tanga bino na place nini bako kanisa bino wapi ya ko bota na bana okoza la papa ya bana mama ya bana me bana na balinga ka ote façon yo edikela ka bango façon yo memaka bango bavanda ka na ndako no po biloko ko liezalaka mais jour bango ba ko soma papu ba ko betaka histoire papa ko senga mbongo na nzela bana no moko baboti yo mo senga mbongo na nzela ba mama alinga bisote pourtant to obima na nzela to saki nduma mama banda onzima ngo to elaka mbongo papa banda ko bona ngo bien tika na toka ndeko la nga shiltela passe za la Congo lotilike ezate makambo na olo bezo shokenga pour non mon bêtise ils ont ça mais batu ba retrouver en normal ba applaudir ndeko langa to bundana muto to sala guerre bomi batu nanga génocide na mboka mutala ko kite mboka langa ka bongo
siko ba CAE ba EAC la bino ba yo sala nini po ni FARDC était po ni peuple azongité o bozela ba obi ezali tala congolais loko yo sepe no ba kosaka yo loko yo sepe no bima mutu nyama mais biso ba miso to ba mutu nyama te nde loko makasi mondela sala boy unité ya peuple Congo tala roi o biso to kendaka ba yebisa biso makambo na tchelanga kaka son excellence monsieur tout raison parce que yenda memaka biso na nzela wana makambo ebela lobaki yango to moni yango komo ko sala manango makambo ebele papa na sala makambo ebele asa na ye malamu te nazo komise mo santo te mais na mwanda mbo nazo ta ya kosola na ye non aloba ebele o to so moni yango lelo zo kokisama ebele ezaka ke po biso o to lingana biso ko sa bafana batute po munoko langa eza ya nzambe soko sali mabe fola tembola mabe na ora soko lobi malamu na betelo maboko. Mais laisse-moi vous dire que Mouzito ça ma benaye il a travaillé avec Kabila ndenge bochaka ye mais boza appel bo pese chance boyoka. Tala papa oyo kasongolunda. Hein? Les lobes pese ba Rwandais de papa ce sont des Rwandais. Ba papa ba ma chambre ba chef coutumier ba boma bango ba ça derrière ba assassinat wana parce que comment aujourd'hui biloko yazo bimisa wana zo lobake ezalaki nango ba Rwandais te ezalaki de ba FARDC na ba comme Seigneur Jésus ça c'est quoi mon pays c'est quoi boye bisangai Rwanda asa mutu babe pourquoi Rwanda aboma congolais te ezalaki FARDC ne mutu bandako boma congolais bandako bunjala ba peuple conflit ke yaka ezalaki FARDC na kati plateau de bateke eza FARDC ndazo bunjala peuple donc ce n'est pas des Rwandais wana mutu alo babongo soi-disant entre guillemets roi abolongwa roi kolo babiloko buzoba boye roi ya Congo alors bezaki ba FARDC ne ba ndako bundala peuple donc batunya so ba kufi na conflit ke yaka ce sont les FARDC qui tuent la population congolaise donc ezaki ba congolais baza ko bomana donc na SCP eza ba congolais FARDC ndazo boma population c'est roi ya Congo alobi yango bande ko langai Dieu est juste la sentence biloko aboye peuple congolais soki bokondimaka yango c'est comme communauté internationale tanga omona biloko oyo alobi ba congolais ba malade ba kizaki Rwanda pourquoi maintenant qui est le vrai assassin de la République démocratique du Congo ba congolais conscient qui est le vrai assassin de la République démocratique du Congo tango guerre ezobima na Congo ce n'est pas les étrangers eza ba Rwandais te o biso to kanisaki. Donc ce sont les FARDC qui tuaient nos frères na Tekeyaka, na plateau de Bateke, na Est, selon Roi Nabino Oyazolo Bawana. De Rwandais bazalaka la baron na Congo te. Allez-y comprendre, ça ce sont des Congolais. Et c'est Moutouana ça Congolais. Ba roi oyo penza baza ba Congolais. Aza semer de troubles, yango banana banda yo kolobata to kelanzela. Balobi roi kasongolunda ba pesi mbongo azoya ko semer trouble awa po ba boma bato mutu ya bosengeli bokangaye parce que voir même président de la République alobi ce sont les Rwandais qui nous tuent ezali Kagame na système na ye nde aza ko bundisa biso yo contredire eta maloba chef de l'état ata bolukaka kwanga ngo ba pesa bino mais ba chebino wana po bo bundela peuple oyo ba bomi ebele guerre ngo sili nango kaka boye po bango bazwi ken de gauze bazui gain de cause na bango plutôt mais si koyo population oye kufi génocide e salama na Congo bato yo bakufi to kolela bango mukolo nini guerre ngo si non si facile boy tala un roi zobim mais kasongolu na bato bazelaka na nzela bamonaka ete po biso zalaka kuna eza pasipe mawa tango boza complice ya mawa ya ba Congolais boyebaka makambo bozo sala nzamba oteka bilote il y a un temps pour chaque chose lelo bravo ezaki FARDC nde bandoko boma ba Congolais yango population ezwaki kisi e bali pe ko boma ba FARDC ko memi bango ti place nde bo mona wala ba ola kisabilo place ba FARDC c'est pitié la zoka passe biso to ki la biso sensibilisation
Bila moko bomoni makambo le kala Congo pasi pe ma dossier Matata Mponyo zongi mais Martin Fayulu défend Matata Mponyo. Et le sali pasi pe ma. Martin Fayulu m'a dit dans le pour élection ça la bien. Il faut botika dossier Matata Mponyo. Où sommes-nous dans la République démocratique? Martin Fayulu a le baki lobi à Matata Mponyo. Qui dit nous 2 ans passés, bah ça les coalition Matata Mponyo, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Kabila. Mais président Tshisekedi alobaki Moïse Katumbi to kosola nganaye. Siko ba politicien bazo mi ma peuple wapi. Parce que Félix ba kosola na Moïse Katumbi. Ba comme la place mo ba kosola. Allez-y comprendre que ba Martin Fayulu m'a dit ba pesi Félix Maboko pour nous balkaniser mboka mena système. Parce que Moïse Katumbi a la présidente et donc ba kila ba ko kabola gâteau. C'est ça les politiciens de la République démocratique du Congo. J'ai des larmes aux yeux. Mais tellement les a avertis. Merci Seigneur pour le bagage dans la ça 2 fois 2 reprises. Président, Dieu m'a dit tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Nzambe akoyakate espérons lelo. Nzambe alongi lisusu c'est que na Congo bo soutenir ba biso o to libérer mboka. Bo sunga biso bolongo la distraction so bolingi Congo. Bo sunga biso Congo ko zo indépendance ya solo. Bo sunga biso mboka na biso eko sikola. Bato ba yoka biso la litoyi. Na banzi nyos on zamba loba awo. Bonne année na bino yango. Dieu a triomphé. Dieu a triomphé. Parce que ils ont participé mawa. Ba blaise o ba kokoya ko finga président élité. Aujourd'hui ceux qui IDP c'est bandit ko loba maloba mabe pour la président élité parce que président il a fongoli ba porte. Et le rotolela qui te lobi mon mboka Martin Fayulu m'a dit président élu à République démocratique du Congo. Voilà la kalama ya malili bomakate. Mais hélas, motoko za yo moko amayele mais soko zinga mina bato mabe. Président Elia Rokoya koloba discours te keboti Matata Mponyo pour élection à la malamu. Décevant. Lobby Kabuya za témoin. To kutela ke bande ko mususu na bato IDPS mususu. Kabuya yebini ba lo balanga. Mais tout le bito bundela ka peuple to bundela ka individualité. Biso to bundela nation. Je suis venu en fait que les brebis aient la vie en abondance. Ce que ça qui n'a qui tomba mbongo mais lelo oyo ngala Kabuya to komina bisope na kamususu parce que tous a déci. Mais le col Nzambe alobaki na biso avant ta la déception na ezubisote bisoto continuer ka koloba. Président Eli a kozala ka candidaté pour assalier la bateau faut baza ba candidat. Je ne pense péter ce qui est bongo qui est dans le président Eli a kozala ba député belé. Donc eza ko silisa komba na ina carrière na yango na alliance asali na bateau. Donc à quitter na histoire ya mabe pour aboyer ki koyoka Nzambe. Nzambe le bagini attention tu perdais par ta propre faute l'héritage que moi Dieu je t'ai donné. Héritage Nzambe soko bebi soko makaka. Ça mokonzi Saulu apakolami mafuta kende koboma maleki silisa biloko nyonso otika eloko te ata mokote ndenge ya Nzambe alobaki pona kilikili ya Saulu Nzambe aboyiye po atosaki te liloba yawe abumaki biloko mosusu ezanga kitina abateli agaga na bomoye. Nzambe abatela biso asonga biso. C'est choquant mais c'est la vie réalité ba politicien. Mon ennemi d'hier akoko mamina nga souhaite okutani na makambo ezo simba mais sur les politiques est tambola gabo. Nzambe ka encore nous. Merci la Kabuya l'homme puissant échange pour l'équipe qui gagne. Merci na HB mais s'appelle électrique
Merci, n'a pas pu directeur recherche stratégique et ça nous compte pareil, monsieur Babiso, Djinelo, son ami de tous les temps. Ma pour maintenant, la non, bon dia, botard de bonne état, monsieur comme la bilo, maman, d'Angola, la moquitaine, Florence, Amato, Domido. Merci, Nabilonio, sorti quand Zambé, abattre la biso.